Salut à tous, bienvenue à notre nouveau numéro de notre émission ou bien rencontre beaucoup Nabiso, masolo ya bana mboka, mbote boye malamu bino nyonso bandeko, ba abonné ya HP Creative Media ya Sarah Bitota, la lumière de la presse au banzara toujours wana pona kolanda masolo ya bana mboka le bout du jour. Alors on a banzi mutu na mutu déjà aza déjà bien déjà organisé na kwanga na ye soki pe fufu na ye pour alia elubu du jour alia mbisa mai to peni basaleli biso na mokolo lelo ba surtout ba oyo bazalaka toujours wana prêt pona koyoka situation ya bana mboka situation eza ndenge nini chaque fois bo rappela lobaka yango ebandi te elubu du jour ba news du jour. En tout cas bandeko na nga tozalaka wapi yebaki awa nde tata mama bandeko basi ba mama kulutu bakoko pe banani bazalaka awa tozalaka toujours chaque fois po toyeba makolo ezokende ndenge nini masolo ya bana mboka surtout sikoyo ozanga no nyonso me kozanga temps te bandeko na nga soki match eza kitoko ezalaka to bien ezalaka soki bino nde bozomene bitomi ezalaka kaka ke match yango esilaka mbamo tokende victoire na biso twana eloko mosusu tokobanga te bandeko na nga parce que biso nde tozomene mitema na biso ekomi kobeta mbangu donc match esila kaka tokende kaka na victoire na coupe du monde parce que baennemi nde bazoluka égalisation oyo nyonso batentation oyo bazosala oyo eza égalisation nde bazoluka. Alors tolobaki ete tokotikela bango te tokopermettre yango ata moke te yango nalobaki congolais nyonso to faut ajouer rôle ya effaceur donc to protéger bi donc congolais nyonso tout oyo azali partout azali azala défenseur to protéger bi yango nasepelaka manifestation bandeko na biso na Europe basalaka na Belgique po baennemi baza na koluka égalisation makasi na dernière minute bandeko na nga po ndenge eza wana match de komi na suka tokopermettre te balingi ka égalisation balingi to égaliser tokomaka ndenge moko na bango agitation na ngambu na bango eza tellement makasi nde tolobaka ke milingi ebimaka pamba te. Donc effectivement moto ya kafuka kozalaki kote na bango ezalaki na se wana tokobeta boyeba nini yango ekomeli bango na minute oyo nini ekomeli bango tozala wana deja bolike deja bokotaka bandeko na nga bokotaka tolobaki yango oui tolobaki yango awa eloko nyonso to ezalaka na temps nango parce que même ba pêcheur bazalaka na temps oyo babomaka mbisi ebele même ba chasseur bazalaka na temps oyo babomaka chasse ekomelaka bango kitoko goût eloko oyo le Kabila na Kakamé le Katumbi et les autres là bayebaki te. Ah oui donc eza na makambo bayebaki te bakalkulaki nde siko temps te bayaki ka biyaya babulekaki makambo nyonso osila nde tolobaka ke coup mal préparé retour ezalaka mabe awa oyo bazovivre sikoyo ezali retour do bazwi vertige moto abatami aleki na mayele tala sikoyo oyeba intelligence ya mokonzi ya mboka abeti bango système donc bazwi na minute oyo système ya bouclage bazoyeba lisusu te bouclage mondial monde ekomeli bango mokie na minute oyo fatia beti bango système ya bouclage mondial bandeko na ngai ba ONG nyonso tu ya monde na ba enquête nzoka déjà baza saisi na dossier ya Congo babandi déjà kobimisa avant tu ezaki ONG ya ba-américain donc women what lobby ezalaki ya ba-anglais babengi yango na kombo ya ba-anglais babengi yango na kombo tolobaki ete makambo oyo ekokende nango tokolandela yango ti suka donc ONG pe ya bango bimisi ya ye bozotuna pourquoi ba rapport yango elandani le Kakamé na bakabila wana bakanisaki ki baza mayele nzoka eyindeli bango nzoka mayele wana
ezalaki mayele moko ya mabe. Alors mayele mabe kendaka liboso te, mayele malamu nde kendaka liboso, mabe kendaka liboso te. Nzoka mayele na bango esuki bandeko na nga sikoyo na micho Faci nde mayele ne biso ebandi ya Faci nde ebandi. Donc tozomona ke moko na bango te kozala épargné. Ah oui, moko na bango te kozala épargné. Donc mokonzi ya mboka déjà asaisi ba ONG tout ya ba enquête. Yango moni lobi après ya ba américain oya ba britannique. Ah oui, ebimaki ONG britannique o baloba Witness ye abimisi siko nini, abimisi liste ya ba société. Donc liste ya ba société wana ebimi avec succès, liste ya ba société wana ebimi avec succès. Faci alobaki akolanda bango partout. Ah, toza na système ya bloc cadenas. Donc tant kobenisa su mutu bibero eza te, komi opération récupérer tout. Donc toujours récupérer kama mabe na biso te, toujours récupérer pena nyonso na dignité na nyonso ezaki ya Congo. O ba perdaki, o ba détournaki, ba zwaki valeur nyonso toujours récupérer yango. Po yango na bakomi koluka kotiser susu contre biso mbongo bazwaki awa. Richesse tout bazwaki awa nde toujours récupérer. Siko balingi ba utiliser yango sikoyo, balingi banda ko utiliser yango contre biso, yango pe tosali yango attaque na makambo nyonso pe kokanga bango. Donc bazwi vertige. Lobi ONG britannique global 820. Ah oui, ONG oyo albimisi nyonso na tableau ndenge nini bato wana bazo financer chaos na République démocratique du Congo. Abandi vol de contact congolais 15% de pourcent mondial. Cette entreprise rwandais Atanyango, Kazamik Bosnique, Afrique Pantel Ressources, Afrique en Pantel Ressources, Faris Metal, Bakatumbi na Bakabila, baza ba consommer na makambo wana. Bandeko nanga tant tolobaka ke ces gens là biliaki bango bikoki. Makambo batangaki ezalaki tellement ebele mais soki tolingi kotanga makambo nyonso so na minute oyo bandeko nanga temps ekozala moke makambo eza tellement ebele parce que basitaki makambo ebele bandeko nanga temps kuta kotanga eza te. Alors pe mo tolingaka boyoka ba news nyonso tout sans que bo perdre te loko moko. Yango wana tozotanga moke bandeko na ngai. Tant tozoyebisa bino boye baanglais babimisi sikoyo liste ebimi ya baentreprise. Faci asaisiraki déjà ba ONG ebele bande kosala banquête po esala banquête pour permettre que banquête na bango banquête yango eya butu ke mbongo ezonga yo kozwa 5%, yo biso tokozwa 5, yo 5%. Bamindele wana bazala na posa mbongo 5% bazomona yango ebele. Yango moni bamipesi nzoto pe molimo na makambo baza lancé. Bamusu bazosala makambo côté États-Unis, côté en Europe. Donc bazosala pena banquête wana babimisi 5 sociétés bandeko na ngai. Kazami, Bosnie, Bosmining, Africa Pantel Ressources, Ferres Metal, Fidel, Tarim, Train Mining, Espace Mining. Donc bakombo wana bandeko na ngai ba société wana bazo blanchir minerai. Donc ezui ya Congo et donc bazo blanchir minerai. Na majorité ya ba société batangi wana Kabila na Katumbi baza associé. Yango wana tozoloba ke ces gens là bakobika te. Kozala na micho na exil wana eza pona bango eza wana garantie. Donc pour vivre ba pays baza wana nde baonda kokanga bango bandeko. Na micho biso toza Congo akomi lokola mwasi kitoko o batutu bakomi ko envier. Ah oui. Donc eza lokola mwasi kitoko bimo boyebi batu bakomi ko envier mingi. Nyonso koloba batu bakoyoka. O okangeli biso mutu wana te yebake biso na yo
tokati relation bakobanga mbala moko mais totikaki nanu se na se mpe biso mpe tobandaki kotya manioko na mai siko manioko na mai totyeli bango donc ekei ya bango einchoué nde tozobala mitu bakomi kolela eloko kaka moko changement ya constitution no Kabila oyo alobaka te akomi koloba Kabila akomi lobi ya kobenga peuple congolais basala marche baactiver article 64 mpona kotelemela changement ya constitution e normal te bandeko na nga Kabila azobenga peuple congolais basala marche c'est-à-dire qu'il akomi vraiment donc motema mpe moleme ekomi kaka wana c'est les choses oyo bango bazala bakomi kokimela kaka yango wana c'est par là sikoyo oyo comprendre que Faci aza makasi eloko ya bien akomi kobenga population congolaise basala marche mpona article 64 ye article 64 ya respectaka yango à l'époque na époque na ye Kabila arespectaka yango bandeko na ngai eyindaka mabe bandeko na ngai numéro na biso eza toujours affiché wana bandeko na ngai bobengaka donc makambo nyonso tozolakisa déjà basigne kebiliaki bango mikoki donc batyei kaka motema na eloko tu bango kotyela motema te babazaka na eloko moko bazotyela motema marche changement ya constitution ka marche yango mpe bolandi lobi bandeko na nga gouverneur aboyi général Kasongo Kabui ke ayebisi bango bandeko na nga yango mondi bato ebele bazalaki so à l'est ntango banomaki général Kasongo Kabui donc banomeka bamusu balobi banomeka mpo babloke makambo na biso bachange changement ya constitution te donc banome ye mpona enseignement donc eloko nyonso ekosala lokola bosoto ya kozala mpona telemela yango bandeko bayaki kokutana na gouverneur parce que ekomi makambo ya de donc ekomi kaka todwaka sous forme donc moko azodépendre na sous forme intérieure moko azodépendre na présidence de la république donc ekomi donc double travail donc travail eza déjà wana yango wana donc tokomi na sous forme ya kosala mosala nde mosala bandeko na ngai marche na bango ezalaki baboyaki yango donc mais bazwi bango bayisi bango sitting na bino wana balobi eza te oyo bobi botyongo na palais du peuple eyindaka mame bandeko na ngai bazolela tokomi koyoka guvu tokosala nini guvu alobi moto wa makambo na ye général oyo alobi en tout cas bino bosala général moto alobi oui soki oyoki okutana na bumba il faut okutana na bango mibale eza te kokutana na bumba okutani na bumba yo na yo ekomi na deux kit général abumba bandeko eyindaka mabe donc yes azodépendre na présidence de la république donc eloko esalemi pamba te parce que ces gens là bazalaki na baplan moko ya mabe bandeko bazalaki na baplan moko ya mabe ya soloka donc il faut komemela bango na ndenge bamemelaka bato oyo baza na mécanisme moko ya malamu te bandeko na nga lelo yango ebimi na poisa ya des gens bazalaki mal intentionné bandeko na nga na kati wana donc bamasomo mosusu ozobetama lisusu te basauvons le Congo kutu ekufa donc ekomi C64 onanga azokosoutenir donc na porte-parole ya gouvernement rwandais pe eza kosoutenir bandeko eza vraiment likambo moko très suspect Faci aye kobimisa makambo nyonso tu na bana mikie donc abimisi bango bana mikie parce que makambo nyonso ezalaki ya nkuku ezozwa déjà forme ekozala poisa lelo baoyo bazosala makambo par force bayebisi bango soki bosali makambo par force en tout cas bino moko boyebi
Donc mibeko ezali bandeko na ngai parce que blague eza lisusu te. Ah oui, blague eza lisusu te bandeko na ngai. Blague eza lisusu te bandeko na ngai. Parce que ville morte babongisaka so moni échouaka parce que batu o bapesaka biloko bambongo bapine mpona kosala kobamba bamituka batu wana bazalaka mpe na bato mosusu babien te na kati to bakangaka bango mpe na butu. Ah oui, d'ailleurs mokonzi na biso Longoni parce que aza mpe motema malamu parce que baopposant mpe donc aza motema malamu Faci Beton parce que tozomona ndenge makambo ezokenda ndenge ya douceur bandeko na ngai. Ça veut dire que mboka na biso ezozwa mpe développement na makambo ebele ebele. Dieu est grand babimisi bango na poisa. Place ya Faci toye ko comprendre sikoyo ke grâce à Faci toye ko comprendre ke tozalaka na bato moko boye bazalaki déjà direct na Rwanda. Ah oui, bazali déjà manipulé directement na Rwanda. Lelo bokoyoka Général Kabwik akokanga ba oyo nyonso tu bakotya mutu makasi mpona toujours kosala makambo hors la loi. Parce que ba plan mosusu ezalaki babattre coup direct. Yango moni mokonzi mboka auti konommé coordonnateur territorial pour la sécurité des villes province de Kinshasa. Donc bato bakotambola na nzela. Bakotambola bango na nzela. Donc kokanga soki moni mutu wana aza bien te bandeko na ngai lakisa document oza congolais batiki yo. Oza congolais te batali délai na yo awa batie eloko wana pamba te. Donc parce que makambo mpe akobana korefoule mpe eza déjà en cours bandeko na ngai. Ah oui, elingi koloba te ke encore pays na biso eza monene toyambaka bato nyonso. États-Unis d'Amérique eleki biso na monene mais po kota na États-Unis d'Amérique eza blague te. Eza te ke soki pays na biso eza monene koma lokwa toilette publique otambola ndenge olingeli ozana mukanda te otozani totambola kaka bongo. Yango moni banommé coordonnateur wana. Ah oui, banommé ye bandeko na ngai. Boyoka kaka masolo to ba information rap ni par rien na HP Créativpedia bandeko kombo na ye Dani Mbala. Musala ezobanda kala mingi te bakobanda vraiment na nzela boye. Monsieur lakisa document oza wapi o boye a expiré. Ba avion déjà etelemi wana disponible ya kozongisa mutu na mboka na ye. O malien o boye o mikana no expiré libanais indien mikana no expiré papa zonge pa na bino. Surtout baziartiki wana bobi baaméricain bazaka vraiment na confiance mpe ya baziartiki wana te. Kote baziartiki baza baitalien baza banani banigérien bato wana nyonso tu wana siko baaméricain baza mpe likolo na bango mpe lisu likolo ya lisu. Bon toyebi te soki méthode wana eza baaméricain bango basengaki na mokonzi mpe basala yango to nini mpo bango bazoya awa. Bon balingi batravaille na vrai na bana mboka. Ah oui, bandeko na ngai yango wana ba news du jour yango wana makambo ezo changer kala mingi te makambo ezo changer bandeko na ngai. Yango tolobi bokoyoka bakangi mutu boye ça veut dire que batalaki passeport no be batali ba document na yo na Congo pe okoma na contrôle bandeko na ngai. Tokomi komaki yoka toilette publique mutu outa soki wapi boye kuna babengana to kuna zanga ki eloko kosala ye mibwaki kana Congo be bandeko na ngai vie changer. Yango na minute contrôle fo ezala. Donc contrôle nezo banda kala mingi te bandeko na ngai ana kin to soki peut surtout ki te ese banda ki nango déjà to ese banda ki peut-être déjà. Pour contrôle wana bandeko na ngai eza pona ko chaki propre na propreté ko bala mboka na biso na ba infiltré o bakota bon na bato mosusu bakota na ti toilette publique bandeko na ngai na ti WC. Donc bandeko na ngai mboka na biso zozwa valeur nango auto perdaki.
ezozwa place nango toperdaki tobaki bazozwa kaka victoire te mais tozozwa na valeur na biso na bilo na biso tout oyo toperdaki bandeko na ngai. Voilà bandeko na ngai, voilà info du jour yango yo. Nous sommes pratiquement à la fin de notre rencontre. Masolo ya bana mboka, je ne peux pas vous quitter ainsi sans que na pesa mbote na babone nyo surtout il y a HP Creative Media. En tout cas, je vous salue de partout où vous êtes. Gros bisous à vous. Pourquoi pas naquelle vous êtes moins de papa Osé Amani. Et pourquoi pas une équipe rédaction de ma HP Creative Media. Abonnez fidèle au bazar na Kwilu, na province ya Congo central, na Lubumbashi, partout dans le monde, au Bazali, na Kasai, na Kananga, partout bandeko na ngai na Est kuna. Bazali na Manyema, baza partout bandeko na poto pe de tata et de mama. En tout cas, on vous salue. Tu peux subir un gros bisou pour mbote na bino. Et pourquoi pas te faire ce remerciement na kolo pe mon compte Seigneur, je sais que ce que tozali awa na bomo pe na kimia na mboka ezali grâce na ye kolo pe mandat pesi autorisation moi ebima likolo fungo bandeko na nga soki yete mususu azali te. Voilà bandeko na ngai, nous sommes là mais nous sommes pratiquement à la fin. Et le Lozaki info du jour et le Ngona, la lumière de la presse, Sarah Bitota. Et quant à moi, je vous dis au revoir.